Maman, boya via facilité. Bima, au coup d'un opportunité, ça la costume rambonga salaire, kouele la facilité. Zwanda kuna binwana o ba pesa wana tia locataire bima qui no ko foutre. Yo posa kana poto. O kenda na sima yaya. O moni na yaya évolution so kine mama tika yaya kine. Kata réclamation wana. Yo to ça la faire na baninga. Baninga ba se retrouver yo se retrouver raté. Oza yo mon côté. Et comme la rabine non sur la kata libot. Pourquoi? Parce que voilà makila. Makila ni yobosa na naza porte malheur les bottes d'abino. Azamwana motote boa kosangai abongwa ni pete boa wangata Nzambe ya le Nazarien le Nazarien le Nazarien le Nazarien bana kitoko koma mukondima atako babakola ke mafuta na musakolima lelo ya yobolingo bateli le Nazarien lipamboli oyo mona na katempeni mama kantelobi koleke mapapu masope mafuta tokokesitana olongo na Nzambe oyo babenga na makomi Jésus. Shalom, shalom, peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse ce soir. C'est votre humble serviteur, Prestalon. Samba Pambola Bino, Naye Ko, Teyabino, Peu Kolobelabino, message qui toko, on zame apprécie. Les autres coups n'ont pas de problème à battre belé, même si Yosa en Afrique, Osa Liban en Mboka, Osa en Europe, Osa participé là, Osa Kolanda. Biso, Nzambe a Pambola yo, à propos d'un message yo. Tu es dans le deuxième volume message la réclamation d'origine du sang causée par la première maison. Boyeba nini oyo réclamation du sang d'origine et ça la première maison. Nzambe vraiment a kolobela biso magama malamu yana magambe belé réclamation ezuba via batebele et bébé si magambe belé et bongisi batute et lungoli ba malade et lungoli et tiba malade et lungoli sengo et lungoli batambanda ka mabala et lungoli batanda ka misala et boy batuba sepela et boy batuba kide liboso mais après ko banda ko kota na sujet na biso la parole lelo et sengel to na kota na prière. Nzambe na tiki message na maboko rayo sunganganga mukona kokite lobela biso na poko lelo Bible zolobete la prêchesse mais le fait homme ta parole ne tombera jamais car la Bible déclare le livre de Marc chapitre 16 le verset 17 voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom il chassera les démons et il posera les mains aux maladies et il parlera les nouveaux d'âme papa tikete lobaya tongo lelo eza la vie na kombo de spécial amen. Tozolo bela thème moke za capital de konanga papa fongola matoy lungona distraction tango Hollanda vraiment thème maman côté na parfois makambo oyo kuta na ngota mulai na vino parfois ya makambo le kakana kata libota na bino parfois ya makambo kuta na musala parfois makambo kuta na kata famille tozolo bela thème moke za capital la réclamation d'origine du sang causée par la première maison. Oh, ne konangai réclamation ezani réclamation ezamaloba oyo entre deux esprits esprit humain na esprit ya diable esprit visible na esprit invisible o basangisi pona ko s'opérer réclamation d'origine du sang causée par la première maison ezoya komemela batu esengote ezoya komemela batu échec ezoya komemela batu ba condamnation ezoya komemela batu prisonnement ezoya komemela batu ba vie de plaire. Or réclamation ezoya na 4 places. Première réclamation na lobaki ezo utawa panzambe nzamba zo réclamer mutu na epo asale bolamo nzamba zo réclamer mutu na epo mema changement na vie na ye nzamba zo réclamer mutu na ye atatula ke voici le projet que je formé pour vous le projet de bonheur non de malheur pour na komeme sengo. Deuxième réclamation ezo uta pas diable parce que mutu a sepelate mutu akena musikate mutu asuka kasika parce que ye na lola babengana ke alengi mutu a sepelate
diable a kotika la biso sengote pendant que toujours bika yanga zumo lila boki partout bisika ko tia lokolezate. Troisième réclamation ezo pas bateau lia kana bango omela kana bango ba bato lokola yo parfois obima na famille o koko zalaka na mbongo ebele na mapango ebele mais bino lelo bo se retrouver ba locataire bino lelo bo se retrouver ba vie à passe bino lelo bo se retrouver bo bota te bino lelo bo se retrouver bo sala te parce que ndoko koko lobaka ngana zwana ngana kena nga bapoto ngana sepela na nkasi bana ya bana na nga bakobota o bakozana lina makile na nga bango bakosepela te bango bakobima te. Quatrième réclamation quatrième réclamation ezouta pa mutuye moko tala lo lenge ni yotamusa ki vina yo le passé no ezala kindeni parfois au sala batu mabebele au décevoir basa batu au décevoir mibala batu baloba maloba yo na vino ko sepela kate yo na vino ko kele bosote oh malédiction sa cause ezara ne fete mais avec cause et ça la fait yango tem to elibino lelo. Deuxième volume na biso ya réclamation d'origine de ça causée par la première maison. Oh totolo de la première maison to mona ndako yo botami ndaka batata na yo bisika yo botami esika bakunda mutolo na yo esika pe bakata mutolo na yo tokota la Bible. Genèse chapitre 12 le verset 1 à 3. Je lis la parole du Seigneur. L'Éternel dit à Abraham: va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je te ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Le verset 3. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies à toi. Bien-aimé dans le Seigneur, la réclamation du sang causée par la première maison. La première maison, c'est ndako yo baboti yo, ndaka ba papa na yo, ndaka mama na yo, bisika yo bimeli. Oh, première ndako ba para po batu ba bima yango ezaka na difficulté. Et puis ça va te retard et puis ça va te échec. Oh bah tangel biso isora mutu moko na kombo na ye Abraham. Abraham azalaki mwana Terash. Terash azalaki papa Abraham mais katine abanda ko sala boko. Katine abanda ko sala banzamba papa. Abraham azwaki ta po abota Isaac. Abraham awumelaki na ndako ya tata na ye. Malgré ma bénédiction, malgré ma promesse, malgré o azalaki na yango, mais nanaka papa na ye, Nzambe akokaki ko pambola Abraham. Nzambe alingaka comme ça komba Abraham grand, Nzambe alingaka pesa Abraham père des nations. Nanaka papa na ye, mais tellement première maison. O ya papa na ye. Ya réclamation makila zalaki nango, moyen Nzamba pambola ye ezate parce que papa naye abana ko sala bikeko papa naye azalaki na banzamba bapaya siko eye ko arriver obotami ndeko yo botami na famille obotami na famille chef coutumier obotami na famille papa zaki nganga obotami na famille papa zaki ndoki quelque chose à la promesse nzamba tchakati na yo quelque chose à la promesse nettoie la makasi wana monga makasi wana grandeur makasi mais bisika yo vandi bisika yo bimeli epeso chancité epeso sengote ba promesse obotame nango ebimisa mutu parce que bisika étoile neza molileza wala molile ekozipa étoile na yo bon comprendre te mona ngwa tangi université asilisi mais ako bimate mais mona ngo mwasi kitoko mobale kitoko hôtel penanzo ta mwasi okakolone le côté chance libala ezoyate yana batu mususu asa chansa asimbaka mbongo musala bien mais azoko kokobimana ndaka ba parente parce que makilo ya zana yango eza makila o ezo réclamer oh rôle ya réclamation d'origine du sang ya liboso surtout ya ban première maison na mapanga ba famille na bandaka ba papa première position ezo ya un ko contrôler mutu
pendant que zo contrôler yo nyoso zo sal babete okobima te soko lingo bima réclamation le baki awa mutu moya bima ezate awa mutu moya bala ezate awa mutu moya sala musala ezate oza awa okenda poto ta mulai ovanda apena ndaka serre na bino mais moyo bima ezate parce que réclamation na bino eloba moya bo bima ezate oza awa réclamation rôle na ngeza ko réclamer esengo na ba vie ya bato osali le nécessaire ozwi mikanda na passe nzamba sungiyo oke poto na poto kuna zo kokisa 10 ans mukande ezalaka te mobali te mwasi te évolution te parce que wana makila oya réclamation ewuti na première maison na bino bisika nzungu ya bakisi eza bisika makila mabe ezali ndeko nanga na ote na olanda nga na pokwa lelo réclamation rôle nanga sani ko contrôler olungo no Congo ok Afrique du Sud mais ba contrôler parce que makilo zana yango papa na chef kutima zana yango papa na nganga zana yango papa na ba chance azana yango oza a okena na poto olota aka ndoto ndaku na bino lopangu na bino obozalaka nango soit na kisenso obozalaka nango na njili esi bateka be yo lota akaka amen fozalaka na Afrique amen fozalaka na Congo réclamation d'origine du sang et bébé c'est sengu réclamation d'origine du sang et boy batuba sepela réclamation d'origine du sang et boy batuba pexé mais nalo bana maman moko nalo bana papa moko ko sakana na première maison te ya ko sepela te popi mananda ko ba papa soko sana Yesu te mo sepela ezate popi mananda ko ba papa ceux qui ont na vie de prière te mo mone sengo ezate mama première maison babima on a facilité Abraham abotami na ba promesse Abraham nzambo amone ba talent Abraham nzambo abengaye ba benge père de nation mais tellement zalaki na ndaka terrage bike kwa papa na ye e bandi ko combattre vie Abraham a obota na retard faute na ye te parce que bisika ya bimelaki makila ya bimelaki et boy ko pese chance on a kwa ba papa po bima yango ba bima yango na facilité te première maison pour quitter yango il faut ça la mutama bondeli et puis ça va ba vie à retard et puis ça va ba vie échec on a ça ko condamner oh réclamation deuxième point et puis ça va ba vie à cachonnement ya prisonnièrement bazo bino no so ba internet bino sika moko on a kata prison to mona ba uniforme réclamation ya makila libota na bino batela bino ba maladie malade oban oyo zana yango na poto yango pende kuna zana ngona kisasa bakatela bino ba âge bosuka kana ba 50 70 bino mona angote au fête anniversaire après 2 jours faut couvre batela bino prisonnièrement bakanga mabala bobala kana passe libale zoyate osayo mokote bosebele réclamation d'origine du sang ya première maison et c'est là bas tu n'as qu'à prisonnièrement babi yo ato zabo na domaine yesengo kotika la komona yo ato sala faire na baninga ba se retrouver yo se retrouver kate osayo mokote et comme la rabino no sur kata libot pourquoi parce que voilà makila ni yo bosana nanaza porte malheur libota na bino oza ozoko mitungusama malade nanga ekosela mkoni bakanga santo na kata prisonnièrement wana poto ola teme yo nzoto na yo malade na malade soko meliki stoko bikate ba commission pharmacie oza osimba mbo ba peso milema milangwa yo soko oza na mbongo te idea malamu soko zika ka mbongo basi soki mbongo esili conseil ne komi osom il faut na zwanda bando banda na kobima na ndako est-ce que yo bimaka baboti wana yo bo bandu kuboti la wana réclamation d'origine du sang et vana kamingi na mapango ya famille ndezo réclamer biso mapango ya famille zo boya biso to ke liboso mapango ya famille zo boya biso ke na succès et puis c'est biso béchec ya mesatu réclamation d'origine du sang causée par la première maison et puis ça va vie à instabilité
batilisaka ba démon da bazana ba démon ya arrestation ata au mati il faut instabilité moko ya na kata vina yo et baby saka aussi mimbo yo sabo bando kenda faut so balupangwa mbongo nani zo salani instabilité toujours dans le domaine de la instabilité, dans le domaine de la santé, instabilité, dans le domaine de la relation, instabilité, dans le domaine de l'affaire, instabilité. Donc, ils ont constamment instabilité. Et utilisent ça quand des mots arrestation. Donc, quand on va arrêter, on va stationnement, viens stationnement, on va hôtel mexicain, au bouge-à-raté. Au bouge-à-raté. Ata yo tika na position ata le kino na libota soki pe abane ba faire wana bétoile mais okanga te bwana terrasse bako semene keko ezo friner ba fina bino mais nzamba tali Abraham na poso pambola yo mais bisika yo za et peut so chance teneko nzamba na posa pambola yo yo po bimambo ko Congo nzamba na posa élever yo oza le toile libota na bino mais famille yo bimela ndaku nini yo bimela obimana ndaka banganga maloba ni baloba na kati fina yo réclamation za maloba et ça dialogue est esprit visible n'est esprit invisible et bani suko pesa ba tu forme baloba maloba na le jour yo botama le za la agni et bani ko s'opérer tango évolution na kati fina yo ndeko nanga nzambe alinga pambola brand mais tel ceux qui n'a pambola brand awa e bando ko combattre vie na bango mama boya via facilité bima okuta na bo opportunité sala ko simba mbonga salaire ko wele la facilité te zwanda ko na binwana o ba pesa yo wana tia locataire bima kinoko futa yo poza na poto o kenda na sima yaya o moni na yaya évolution so kine mama tika yaya kine kata réclamation wana e ko phénomène rambebele Nzambe abisa Abraham vata yelo algoso vata de ton pays, de ta patrie. Bima na mboka na yo, bima na famille na yo, na naka tata na yo, bisika ba kata mutolo na yo. Séparation kota. Oh nzambe tango bimisa yo. Tango o kite bango na nzoto, o kite na bango na esprit. Tango posa na bango, ba contrôle na nzoto, ba contrôle na esprit, ba contrôle nyonso za na yango. Mais na déclarer na tango lelo. Bible zolo bete, l'heure vient. Elle est déjà finie où les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Or, tout ça qu'on adorer, biké côté, tout ça qu'on adorer makiloté, oh, y a un makila moko. Galates chapitre 3, le verset 13, Bible Zolobete, Christ nous a racheté de la malédiction. Oh, malédiction, nana ko bimi, batwa na chancité, batwa na malédiction, malédiction, na famo bimi, ato ke poto, rien ne change, malédiction, ato kutana ko Obama, yo ko za na opportunité, o kutana bata ba faire rebeller, o profitateur, mais malédiction, bisika yo zali, mais makila moko, mutu moko, asoma kibiso, na famille ba chef coutumier, na famille batu ba bima raté, ya binga na osomo po bima, na famille batu ba bala raté, ngana osomo po bala, na famille batu ba sala raté, ngana osomo po sala, comme on est sous Massia. Christ nous a racheté de la malédiction de la loi étant devenu malédiction pour nous. Maman, Yesu ndima comme malédiction pour nabiso. Romains chapitre 8, verset 1. Il y a donc maintenant aucune condamnation. Maman, réclamation ni na batate so condamné. Nako oyo bimela okenda poto okenda kwa libala libala no trouble na trouble parce que ndako yo bimela balobaki kokobala te yo zungolo oyebaki Yesu apeso libala ole continue na Yesu tiki Yesu Masia olandi ndako libala okufeli fufu okufeli lo nyamwasi okufeli lo mobali mama ebandi ko réclamer azonga mbeto anezo réclamer mais yo okute na mateya o ozonga te yo okuta na matéa o soki ba botola ko musala cette fois-ci ba botolo te Yesu akote likambo na yo o landa ngai komi tungisa mate na yebi ke problème oza yango na yebi ke problème oyo mateo na ote ekuta pe na likambo oza na yango nini ya yo ba réclama nini yo ba réclama o sale fort o bengisa 4 leki na poto mais boza ba incapable ko sombela maman la bino le pan parce que ba réclama bakomona ke sengote mais na déclare na tongole na déclare na butolelo Christ à nous c'est l'espérance de la gloire. Or, Bible Zob, on a Psaume chapitre 91, le verset 1 à 7. Celui qui demeure sous l'abri des Très-Hauts repose à l'ombre de tout puissant. Or, tu vas dans la scène, c'est un malil. Pourquoi c'est un malil? Pour nous kimba wa moy. Or, ba moy échec, ba moy condamnation, ba moy humiliation.
oh yes nzeta malé et qui me l'a solo Bible solo bete mutu azwaka refuge na sama kola Yesu Masia abanga abambonge te mama nzelesa mulai yoso ona ote ayo yoso na ote ayo abimisa biso na famille bato abimisa mutute Yesu na ote ayo azongisaka esengo babotola Yesu na ote ayo apesaka chance na liboto bapesaka chance te eloko neso lelisa yo mikande so bimate bakanga mukanda okena na poto esprit neza na kisasa okena Angola esprit neza okena soki wa esprit neza mbongo ezo mona na te ozobika ka vitika ko bik soko zo meriwa na nvi bando kenda otika pe mwasi na bana na kisasa olaka bango obenga bango ti lelo il faut le faire à la rater ti lelo il faut le faire à la rater ko tika la ka combat griffe non ka griffe parce que réclamation d'origine du sang causée par la première maison bisiko bimeli et puis sur chancité mais Psaume chapitre 2 le verset 3 Bible so bete brisons leur lien et de fondre leur chaîne na ko katalia maman moko na katalia papa moko na fungola papa moko na kadena yoso na te ko mona fungola ceux qui a fungolité nana ko fungola ceux qui a kangité nana ko kanga afungola ka moto ya kangité akanga ka kadena ya fungolité yoso na te ayo ko mona panza nzila afungola ka nzela atane bale bisika nzele funga marate bisika mayela muti suki olo bapona ngesili mama pone silité ba oba kena na simanao bazumi kanda na yote ba oba kena ba kena mabala na simanao baboti bana na yote bazui opportunité bazui sika na yote yoso na yelo na pokwa lelo comment ne solution Bible zolobete crois au Seigneur Jésus-Christ tu seras sauvé crois au Seigneur Jésus-Christ tu seras sauvé Bible zolobata biso na Ephésiens chapitre 6 le verset 12 car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang mais contre les dominations maman réclamation d'origine du sang causé par la première maison et domina ka ba via bato ba dominer sengo okenda porter l'esprit no bazo dominango okotanda kwa libale sengo libalo mona angote ozwa musala salaire no ba réclama kango ozwa opportunité okutana makambe belé et si ba réclama nana zo autorité ezwa pas autorité o mutaza o azo autorité akokonza obanda ko exercer na maloba na meza na maloba moko ezali kola maloba nyos o nga na ote yayo na ote o Yesu Masia ne solution na ote Yesu Masia ne fongola na tango passe akomaka papier moussoir pona ko pangsa maya miso na bitumba akomaka mopanga akata musisa ya ba problème ya libota akata musisa ya ba problème ba noko soki ana batu moko balala kate butu mbimba pona ko loka vino ya pe na mutu moko alala kate pendant que bango baloba maloba mabe ye na tongo aloba ke ntela ko mata ntela ko sala ntela ko sepela comme ne Yesu Masia yende sengo ya bato balemba ndeko motema neko mina passe Yesu na ote ya yo kobamba ba pota oya motema na yo vi na yo ba réclamer santé na yo okoma ko bela bela ba réclamer sengo na yo liboko na litama longola loboko na litama na yebete Masia longaki procès ezaba no côté procès ezaba tata lekité procès eza so ko tala bata potote mais procès ezaka ko tala Yesu Masia tala Yesu Masia okolonga réclamation d'origine du sang Abraham le jour à bimaka na ndako ba papa c'est alors azwaka grâce ya kobota Isaac yope mukolo ko lungwa na mboka na ndako ba papa na bino mukolo ko lungwa na maboko ya yaya na yo mukolo ko lungwa na maboko ya camarade na yo c'est alors o nzamba takati na yo ekobima mama talela Yesu Masia abi akopambola yo akobénir yo ba oba ko modir yo nzambe ko modir bango ba oba ko bénir yo nzambe ko bénir yo pona lelo na sukisi awa mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangana nzambe ya le Nazarien le Nazarien le Nazarien le Nazarien bana kitoko koma mokondima atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo ebateli le Nazarien lipamboli oyo mona na katempeni mama kandelobi